acteur comédien congolais akimi mwasi à partir à l'aéroport. Botala makambo ezalaka. Mwasi abengisi na poto ya kimi à partir à l'aéroport. Bon, bino nyonso bandeko basi oyo mobali akimi ye, obengisi ye na poto akimi yo na moins de une année. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Acteur comédien congolais akimi mwasi à partir à l'aéroport. Botala makambo ezalaka. Mwasi abengisi na poto ya kimi à partir à l'aéroport. Bon, bino nyonso bandeko basi oyo mobali akimi ye, obengisi ye na poto akimi yo na moins de une année. Soko lingi oyeba makambo ndenge ezalaka te na ndenge okosala ebongi landa video oyo olandanga pe oyo kangai malamu. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ngai comédien na biso acteur comédien ya mobali babengisi ye na États-Unis na mwasi. Kokoma komi na aéroport, mwasi ayambi ye, bayambani, baseki, bapesani pe babizo. Mwasi akangi mobali bafoto ndenge ezalaka kaka po tokoma na batelefone, tokoma na biloko ebele oyo ezosenga mpona kozwa image mbala moko. Mwasi adeplace moke po azwa biloko mosusu to asomba biloko. Ntango azongi atala mobali boye, azomona mobali te, mobali alimwe. Mobali ntango alimwe, ameki siko kobenga ye na meme telefone oyo aza kobenga ye, oyo aza kozwela ye, me ndeko mobali akangi telefone. Donc elingi koloba ndeko mobali akimi vraiment ayebi te, abungi te, bakangi ye pe te na aéroport. Pe soki bomoni mobali akimi na aéroport ndenge wana, ndeko mwasi yo soko obengisi mwasi mobali. Bon, naloba nano na ndeko na biso oyo aza na likambo po likambo yango esalami sikoyo eza le passé te. Ndeko mwasi na minute oyo oza toujours kokanisa likambo eyeli yo, oza mingi na mawa. Oyo nyonso mpe aza na situation wana ayeba mpe tokokota ba situation mosusu. Ndeko mwasi zala toujours calme, concentré, bien sûr kolela. So olelaki moyen naloba no kolela eza te. Mais pour continuer kolela te, ndenge kaka ezalaka soki okufeli motu oleli nsima nango otikali bongo. Mais oyo okufeli motu te, ozali ndenge ozalaki kaka nde okutani na motu moko ya mabe. Eloko ya bien ndeko mwasi fo sepela parce que motu yango ya mabe akimeli yo kaka na aéroport. Bien sûr odepense bambongo ebele, bambongo na yo ekei, mais akimeli yo na aéroport. Donc okima na aéroport esali yo pasi mpona badepense na bolingo opesaki ye. Mais nakanisa ndeko na ngai ya mwasi obiki ntango mosusu na makambo mosusu soki ayaki na ndako na yo po akima yo après une année pe abotisa yo. Bon, sikoyo toloba boye mpona yo ndeko mwasi nazoloba na yo na bandeko mosusu oyo babengisa basi mibali. Nazolobela kaka bandeko basi oyo babengisaka mibali po eza mabe te kobengisa deja mobali. En tout cas nga kutu na encourage yango
yango nazolobela bino. Bon, soko bengisi mobali aye neti oyo aye akimi na aéroport. En tout cas ndeko mwasi okosala kaka ndenge nga na koloba. Epuis bandeko oyo pe babengisaki mibali baza na ndako après bokokisi inane te to bokokisi inane mbala moko aboyi yo na ba n'importe quelle raison akei na ye atiki yo. Ezala yo za mabe to ye mta mabe, mais aboyi yo kaka kei na moins de inane koleka inane te. En tout cas bino nyonso boza na condition moko. Donc eloko liboso fo kosala tango so siliki tango si boswani luka bovanda na bato o prepare na ndenge akozongisela yo tike na badepense nyonso osala. Elingi koloba mbongo no ya tike, mbongo na yo ya badepense osala bataxi mpona kokende kozwa biloko ozwela ye visa makambo nyonso. Donc na soki mpo obalaki ye obi opesaki ye mbongo abala yo na bambongo na yo ya feti nyonso wana azongisela yo pe obakisi mwa pourcentage moko ata 3%, 5% likolo. Linga penza bovandi na bato bosali makambo wana bosali bapapier bosigné bongo abana ozongisela yo ndambo. Parce que soki azongisela yo wana mbongo na yo même oza na kanda même oza ya kosilika mbongo na yo en tout cas ekoki kokitisa yo mitema. Bobanga na bino te mpona kosala yango. Likambo nyonso ebandaka malembe. Soki obandi yango yo mwana mwasi odute te ke eske akozongisa to akozongisa te. Me nga naza sir mobali nyonso oyo aza motema malamu même aza escroc akozongisela yo mbongo na yo. Po un escroc ya bolingo elakisi te ke azali escroc ntango mosusu na vie réelle to aza motema mabe. Nakanisa tomona même bato ntango ya kala escroka moto mpo ya poto azongisela moto wana mbongo na ye a partir ya awa sanke moto wana menace moto wana aza na Afrique. Basi esalama ebele tomona bato bazwa mbongo ya moninga banda kobombisela ye aya poto azongisa sani. Donc escroquerie moko ya kovoyage ndenge moko mobali oyo akimi na aéroport ntango mosusu le seul moyen amonaki akokoya poto fo aescroquer bolingo aya. Donc ndenge yo bimi victime bongo en tout cas soki mokolo bokokuta na mobali no oyo ya théâtre lokola aza comédien asalaka mpe théâtre ayebani mingi te mais ayebani ke aza comédien. Donc ntango bokovanda na bato akobanda kozongisela yo mbongo no malembe na mwa 3% ou bien 5% ya intérêt. En tout cas bandeko basi nyonso bosala vraiment ndenge nga nalobi bolingaka ke mbongo na bino ekendeke perte te. Nazolobela te bandeko basi oyo obengisi mwasi eseleki 5 ans bovandi ensemble to plus de 2 ans. Nazolobela bawana te. Nazolobela kaka moins de 1 année ou bien moins de 2 ans. Wana okoki koloba azongisela yo mbongo. Donc moins de 1 année akoki kozongisela yo mbongo complet na intérêt. Moins de 2 ans akoki kozongisela yo la moitié ya mbongo to mbongo complet. Mais plus wana en tout cas eza na ntina te azongisela yo. Surtout soki ekomi plus de 10 ans ndenge ezali de Londres na mwasine wana kutu en tout cas bobosana yango parce que wana ezali expérience ya bolingo. Ezali couple nyonso babengisa yo te soki bosali 10 ans okoki na bino kokabwana. Et puis soki bokabwani eza faute ya motu te eza kaka bokabwani mpo bovivre expérience ya bolingo. Bon bandeko nyonso ya basi boyokaka soni te mpona kobengisa mibali. Au contraire n'epoke ya lelo oyo ezali vraiment très important mpona kobengisaka na mibali. Donc mibali soki basala yango na ntango ya kala bien sûr mibali moto balingaka basi ndenge bolobaka nga nayebi ke ezalaka nango bongo te banda na botama ezala na Afrique tina poto. Mais lokola boyebi kaka selo bino selo monoko elobamaka ke mibali moto alingaka mwasi avandaka zela mobali bon. Mais boza na droit ya kolinga mobali, boza na droit
ya kotia mobali litoi mpe oza na droit ya kobengisa mobali na poto. Eza nango likambo ya dire te. Me elakisi te soki obengisi ye na poto yo kaka moto bandolesa ye yo moto bandosala nyonso. Ye moto akozwa en charge to bino mibale bokozwa en charge wana bokogere yango ensemble. Mais bana basi surtout bagene oyo bozokola sikoyo en tout cas soki obeti tour na yo même na Afrique même ozwi na Facebook en tout cas soki bosepeli na mobali bozalaka toujours encourage ya kobengisa mibali na bino mobali bosali mpe mabala na bino mobali. Soki mpo olingi yo moto obala ye okoki na kobala ye intili opesi mbongo abala yo. Soki bongo vomi obengisi kaka yawa osala mariage mokolo mosusu awa na poto loba bosali kaka mariage kuna na leta mpona bozwa bapapier. Mais mariage ya fetiti ntina moko te bosala yango wana ye moto akopesa yo awa ndenge ezalaka partout. Soki akopesa mbongo te me ye moto akosengo na mariage ndenge tomonaka partout. Alors yango wana bana basi napesi bino courage toujours bokontinue kobengisa mibali. Et puis bandeko na biso bacomédien ndeko oyo tosala azali ndeko na bino comédien en tout cas bodécourage te mpona kolinga basi ya poto to mibali ya poto. Moto moko atasali bongo ndenge balobaka soki na bosani soki nani yango wana asala likambo moko abebisa soki asali likambo afingisi bato nyonso. Moto aloba bongo aza kaka motema mabe koma moto moko soki asali likambo afingisa bato nyonso wana ezaki motema mabe. Ndenge comédien oyo asali boye eza nango kaka dérapage eloko moko normal abebisi likambo ya moto moko te. Bacomédien bacomédienne bachroniqueur bachroniqueuse en tout cas nga na encourageaka bino bokontinue koluka libala mingi vraiment na poto. Bien sûr na Congo na Angola na Brazzaville bamibali ya kitoko bazali mibali ya mbongo bazali mibali oyo mpe osepelaka na bango vraiment bazali. Mais tolinga na kopesa bino botiaka toujours miso vraiment na poto en tout cas bolingela mingi kaka na poto mpe bolinga mobali ya poto oyo akoya kuna te mpona distraction mais oyo alingi abengisa yo en tout cas boyoka nango soni te eza likambo ya soni te. Surtout bozwa occasion bozala bacteur bomonanaka na baimage bozala na occasion bozala bachroniqueuse bomonanaka na baimage en tout cas boprofite na ndenge bozomonana na image mpo soki bozoyoka soni mpo bakoloba na bino boyaki kaka théâtre mpona mibali ya poto to mpona basi ya poto en tout cas wana etali bino. Soki mpe balobi na bino boyaki kosala kichroniqueur na kichroniqueuse mpona mibali to basi ya poto owangani olobi ngai te etanki oza nango posa wana etali yo mpo ngai nayebi ndenge mokili ezalaka. Mpona kozwa mobali ya poto nayebi basi ndenge bamonaka mpasi. Nga nauta poto nakende baafrike nayebi bien ndenge ezalaka. Surtout ntango nazalaki nano poto nakoki même pas 30 ans nayebi ndenge ezalaka. Omona bana bino bato bazomela mai ebele otuni me ekolo oyo bana babimi na classe etangaka bana basi mpo bana basi kama bazwa komela mai na lopango balobi te bazwa komela mpo bayebi ke jika azali awa. Ngabi bongo bayebi ke nga nazalaka babino si bayokaki sango en plus ndenge bazomona mpeno libanda bayebi ke ozali awa. Donc yango wana fo koyebaka ke na mokili oyo soki ozwi occasion profite na yango boyoka soni te mpo soki natali bachroniqueuse nazomona vraiment beauté na ndenge kosakana te. Soki natali bato ya théâtre nazomona mpenza bacourbir on dirait rond-point victoire. Yango wana bosala vraiment makasi boyoka soni te bokomisa même pas ya la danoise oyo azobalisa bato na Londres ye akolokela bino mobali to mwasi ya poto abengisa bino bosala bolingo na bino oyo epa kokima na aéroport akozongisa tike un jour. Mais boya na idée ya kosala moninga mabe te awa ezali mpona bolingo fo korespecte yango. Soki olingi motu te vomi etikala yo. Bon nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.